Lelo pe papa a postulé na député, c'est mon pour nos affaires. Sauf que on a évité de postuler, tant que on peut informer là, on a postulé. Bon, on a mon Facebook, on a été sauf à postuler il y a solo. Aux affaires na pour futur moi na honorable. Ce qu'a postulé dans affaires, on a limité pas être calme ça va te postuler. On a postulé. Vous comprenez? Donc carrière na ngaso pendant 20 ans na ba radio, na za ko rater trop parce qu'il y a la support. Mais aïe a quitté. Moi le longtemps tam sous clip ça paie comme jamais. Ça paie moi me fait mon du majana là avant du wana. Là tu t'enchaînes tout le gars moi mais moi na légé na là. Donc tu parce que fait zo baté que ce qui BCBG les lotam sous solidaire nango on a respecté rappel vena biso adaye héritage ba bien na comme va faire ça. Malgré travail na BCB. Mais seul mutu oh ce qui le a zaté via ko lo ba pe bon wana bandal na kanyango mtolo bana zaté bon nga bandal tam su ring mo na pe na bandal to nini akanyango mtolo bana zaté parce que ya mwana na ye yenda yebi ponde to zabo na bi jour na botamaka mais jour zemi ko tara na yebiti il faut aya nga reproche nga da rake vieux fois comme na niveau que BCBG papa chéri a robeta concert na bandal tam su kimbondo mais lobby peuple na robeta na masina. Vous comprenez? Elle a le papa chéri, il faut le rappeler blanc. Pour blanc a puissance. Surtout moi, blanc a puissance. Na ebiso que la génération autre nous avons roi papa le tomba, roi papa azé quoi. Vous comprenez pas roi fali pour pas bateau na philosophie. Ata pas proposer un BCBG ça. OK ça monene moko ya mboko ba yebi. Mais nga na préférence na ngai. Nga pena na ba préférence na ngai. Comprendre? Ga ça na BCBG, nga la préférence na nga vient na champion du monde fali pour pas El Marabioche. Nous enseigné Arkeli comment chanter la rumba place à Maï champion du monde en parce que Arkeli a professeur à Michael Jackson il attend ça Michael Jackson comment chanter la douceur mais fallait pour pas tu vas tu me souviens ça les featuring na Nigérien moro boy mais ba ke beta musique ba Nigérien wana ami kumisa nga inde na me rumba so ngene mais asali featuring na Nigérien moro ba yemi rumba te mais fait na fallait à déborder que ti États-Unis asali featuring na Arkeli mais ayembi ka rumba de ngolo bagaza champion du monde pour attendre si Arkeli comment chanter la rumba nabi nani blana siko lelo koyoka trop combat fali na mnoko et même lo ba confliter mais le conflit pour toi tous annoncer sincère surtout de vérité que entre fali na jibe courant les caca vraiment ti siko yo combat fali na munoko papa za muta BCBG ah yo pe muta fali conflit à la tête entre yo na vie blancha mosaka. Excellence Soir Africa avec notre site internet www.excellencesoirafricain.com prend en charge les minervales de quelques enfants et étudiants en RDC et au Cameroun. Notre objectif est de construire une école avec internat pour les orphelins et aussi les enfants dont les parents ont des ressources financières limitées. Merci de soutenir nos projets en achetant nos produits sur www.excellencesoirafrica.com. Nous proposons des cartes postales à moins de $1 par exemple, des t-shirts, des hoodies, des porte-clés et tant d'autres choses à différents prix. Pour plus de renseignements, merci de contacter Mère Suzanne sur son numéro WhatsApp +44 749 16 40 758 ou envoyer un email à contact@excellencesoirafrica.com. Africa Elengi TV, bon s'abonner, www.Africa Elengi TV, bon s'abonner, tebele, Elengi ezali, Elengi ezali, Elengi ezali, Elengi ezali, babi mikolo, tozo bin Elengi ezali, Africa Elengi TV, bon s'abonner, ebele, dans sol, olingo mana maninge John, s'abonner na Africa Elengi TV, oyo kama solo ya kitoko. Ya solo ya ndembi te, ya aubergine te, ya pilipili te, ya solo. Hein? Gros bisous à tout le monde. Africa Elengi TV, Elengi ezali. Mingi tolanda rapé Africa Elengi ya Mike Lokamba. Place Bilingi ezali. Où est la parole à Touremada? Babu maga. Dabala betane. Abi ya betatoke. Abi ya betane. I want to my bed, Adi ya bed, Adabra,
bonjour, bana Poto, bana Londres, bana partout dans le monde. Moi, na bino yo lek na bino la tigresse de la presse congolaise. Nga vraiment na bino trop kanya na bino trop. Je vis que de votre amour, bolingo na bino nde sala ngana za o na za lelo. Grâce à ba conseil na bino, ba appel na bino, ba message na bino. Désolé, ngana sa msala kande bolingaka. Désolé. Mes excuses pour moi tant que on a qui disponibilité nous te permettre qui était un peu malade ce qu'on a rétabli non ça kande bolingaka kande bopesa nga confiance de quand le ba moi na bino leki na bino ya na bino un point d'interrogation na bino la tigresse de la presse congolaise. Keren la tigresse pour na batutu baza besoin encourageant dans sur Facebook abobeta Keren Cash Mboyo bomona la tigresse de la presse congolaise maman ya baudjana tu ya Congo kande bolingaka. Je suis avec mon invité qui est Blana Mosaka babi kolo mutama loba o meke okutani. Bonjour Blana. Bonjour, ndeko nanga kitoko la reine ya baudjana rande molo maman na bango de ça nga utu passe pour na cho perdre avec petite sœur nanga yesko komone bena mboka udjana muchanga tela donc na en plein day me fait kana tourner mission pour ça boulot nanga iso na tourner te bat boy bande te kana na day kitoko vraiment na bien un boni évolution mouvement qui est nous autres tourner aux en plein studio évolution za kitoko ya rosarana te talaka première fois artiste le roi ngabo balobela nga jamais yoka kolela ya mwana 10 sur 10 jamais balobela yango mais sans album marque X grâce à venanga papi les rois carte limitée formule souka donc nous to récupérer on a beau mandé tous aboy donc marque X DG na grâce à venanga papi les rois carte limitée formule souka donc évolution déjà ngwana kitoko à part ça ba audio sili na côté tape ba clip ne to va no beto na studio place ba ça ba clip na ngai na PBBA donc ma moza bien kitoko bo retrouver blanc na ba vidéo très bien habillé ba nzembo bien évolution ya kitoko clip ya Papi le Roi donc ça la ngona raba poto clôturer ce comme ba clip donc ni Maroc un journaliste moko o aura ba image donc dans 2-3 semaines après quand matanga na biso fa kuna kende déjà mais ba kende ka après matanga allez zo soutenir yo kasi ozokumise trop biso tomara mikolo bien na fali de fa kasi ya kosakana te donc on soutenir trop sikoyo parlons-nous un peu Blana Mosaka relation nini bozalaka nango na Blanchard Mosaka relation za père na ngai yem tabota mutu bovaine mokile salama liloba o ba benge mikolo mokile salama na liloba soko nzamba vandaka silence masala mokile te alobaka yango mokile salama relation za nango take père na mwana na ye mais makambo etalene makambo bonne ta mususu ke mais pourquoi zo wanga na yo azo reconnaître te que oza mwana ye azo pekisa petit kota mwana kombo na quoi te faut ilanga pena lien émission na fia zo wanga na ke pona ochola nde dernièrement na be mission awanga na ndenge nini awanga na ndenge na ajo ya ambo ya ota mwana kombo na reconnaître te kwa mwana na ndimi te faut tourner sous bien mokile salama liloba so yo robina so yo flavor omo wangala mai ma robinet c'est que mai ngo zo uta ya flavor na robinet lelo pe papa a postulé na député c'est un peu na oza fier sauf nèg na habité ka postulé tam si on te informer nga na information te a postulé bon nga mona na Facebook na habité so na a postulé ya solo oza fier na ngo po futur mwana honorable so ka postulé na oza fier na na ndimité pas etikalo yebsanga te ka postulé na postulé te peut-être era mo ba jemo na ba Facebook ba bloquer ngo nana kufi te nani ba boti te ba publier nzoto ya mutu ngandi deza yete na ndimité nzoto ase koza informe na information mo te mo po anyokira nzoto na nyeko ba mongo banda kala ba montage nde koma nango bazwi basangisi mutu bona mutu boy ba osambosa koma mutu mo boy donc mamba Mosaka père na nga ya ki députation na bien monté franchement. OK, merci. Blana lelo ozo évoluer yo mon monde ya musique na ki na facilité hein. Yo moko soutien na bien so soutien zali. Bon, soutien zali ozo évoluer mo. Papa na yo asali ba ne belé na BCBG. Non proposa o te kota na BCBG comment. Bon ngalo chaque fois. Exactement ce que yo papa na matanga na IEC, yo kotanga na IEC. Boso zana dans architecture Laurent masala ngai maître Christian Mafuta. Tam soko ke no pe IBTP, vous comprenez?
tam so de no BTP so na donne tam so architecture tam so na donne ATP vous comprenez et te que tanga na ifasik yo pe faut que ifasik na limite ka ko proposer nga pe bongo pa yebi ke blanc na nga za boy premièrement on a la vision na mo boy blanc na ka musicien te blanc na philosophe blanc na technicien aza tanga na mi benga génie créateur blanc na créateur donc na limite nga proposer nga BCBG ata pas proposer nga BCBG za OK ça monene moko ya mboko bat ba yebi mais nga na préférence na ngai nga pe na ba préférence na ngai comprends via ça na BCBG nga na préférence na nga na champion du monde fallait pour pa El Marabioche m'ont enseigné Arkeli comment chanter la rumba place à Mike champion du monde yango wana parce que Arkeli a professeur ya Michael Jackson ya tanga ça Michael Jackson comment chanter na douceur mais fallait pour pas toi tu me somo na sali featuring na Nigérien moko boy mais ba ke beta musique ba Nigérien wana ami kumisaka nga inde na memaka rumba soki ndenge nini mais asali featuring na Nigérien mo ba yembi rumba te mais fait nga fallait à déborder que ti États-Unis asali featuring na Arkeli mais ayembi ka rumba de ngolo bagaza champion du monde pour atangisi Arkeli comment chanter la rumba le king R&B mais atangi rumba donc vena nga champion nga préféré na nga ye pour akoka belle taille ala bogar abina ka danger ayemba ka danger ala sous réglo donc nga préféré na nga ye quoi. Siko elo on reproche pas papa non à ça non t'es pas surtout dans carrière musicale non. Reproche changeuse à la raque. Mon écriture est comme on a papier sans support. Na proverbe de le écriture est comme on a papier sans support, ils ont 1000 chances dans la barature. Vous comprenez? Donc carrière n'a pas pendant 20 ans na barature, n'a pas raté trop parce qu'il y a la support mais aya quitté. Moi le longtemps tam sous clip il y a ça paie comme jamais. Ça peut au moins me faire mon jour na jana avant du wana la ti danger to le kana moi mais moi na lege na lar donc tu parce que faisons bateke ce qui BCBG les lotam sous leader nango on a respectera peu vena biso adaye un héritage aba bien na e comme ba vie ça ti malgré travail na BCBG seul mutu o ce qui le azate via ko lo pe bodo wana bandal na kanyango mtolo bana zate ba nga bandal tam su ring mo na pe na bandal to nini akanyango mtolo bana zate parce que ya mwana na ye yenda ye ponde to zabo na bi jour na botamaka mais jour zemi ko tara na yebiti do ye kanda ye surtout to yeba tara yende kam ta ye donc azo mériter ba respect belé azo mériter ba respect belé vina ya belé talara il faut aya nga reproche nga darake vieux fois comme on a niveau que BCBG papa chéri a robeta concert na bandal tam susu kimbondo mais lobby peuple na robeta na masina vous comprenez et ka lobeli papa chéri il faut lobela rapper blana pour blana da puissance surtout moi na blana da puissance na biso que na génération auto na zanga mutro papa Lutumba mutro papa wazekwa vous comprenez mutro fali pour bato bana philosophie génération so la ka bat bayemba kaka babina kaka mais mutu ya boza kiti donc mutu aye pena gazo solo la taka papa Lutumba banda papa Lutumba loba confesse elle wa singa ce katane comme na mazita et 8 ans ba tutu ba yo maman nzembo ka confesse elle wa singa mais blanc na yeke confesse elle wa paquet limite ça les 3 jours na bassin mai et opela sous c'est ndeni confesse elle wa paquet limite ce ça les 3 jours na bassin mai est-ce que opela sous donc ceux qui te comprennent bien na bien ceux qui to na bala na kango na fragant deli hein est-ce que yebisanga atana yokuta menuisier a c'est le boulot na rata ya palais ya boulot rideau ya salon on a confiance na vraiment c'est chaud hein na que monsieur ça bien la melote maman cessé motema ya John Modado hein maman cessé l'autre nabi nani blana siko lelo koyoka trop combat fali na mnoko et même lo ba confliter mais va conflit pour tous annonces sincères puis surtout de vérité que entre Fali na Jibe courant les caca vraiment ti siko yo komba Fali na munoko papa za muta BCBG ah yo pe muta Fali confiance à la tête entre yo na vie Blanchard Mosaka na biga limbi sanga ibaloba age na TVT mais j'espère que vous appelez qui na age pour na muta kala makasi mbuta tikanga musicien nga taka mobutu atikanga musicien donc Pepe Kale c'est chaud hein donc bato belé bavait dit de yongo bakufa batikanga musicien belé baba musicien na droit chemin ozoko pas ne frakata donc abanda oyemba tongo nga lobani ranking ya vena nga Fali o azana ngota musuna ba collègue na ya bolo etalinga te o nga na yebi ezake soki tolobito za la clair na ba prophète tout ba na monde o akufa ressusciter na sirto yebi ezaka Jésus Christ
Est-ce que Lazare passé. est-ce que Jésus n'a c'est quoi ça? Jésus n'a c'est quoi ça? Banda Lazare c'est quoi? Jésus c'est quoi ça na tombo. Ce rassou au pasteur moi c'est quoi ça mutakufa 1 mois. 3 semaines et ça la raté à Jésus. So ba chrétien ba lobi que il est mort, il est ressuscité. Qui? Jésus. Ba musulman ba aussi ligelani. Vous comprenez? Ba pesa makamuna mutu na bango. Nenga zamu na pesa makambo pa vena nga fali pona nini? Omoni ba politicien ya Congo na biteke ba incapable. Ba politicien Congo bazwa ki initiative te ya enseigner biso ki congolais. Bike ki congolais a raté ki congolais. Congolais randé. OK, ki américain zali, ki rwandais za, ki brazzaville za, ki français za. Mais biso to na ki congolais te tout ça il a ki papa wemba. Et ngolo va bien rasé, bien parfumé. Vous on bien sapender au télémi boy. T-shirt mo botaka to na mo yelemba lemba, mbati mo boy katana, ninga na télémi mba sa di soirée 2018. Vous comprenez? T-shirt mo boy, ça coûte mo. Oh, yo 2018 ça nango. Oh. Éviter c'est. Maman. Oh. Yeah. Ota ba clip yo mo ota différence est là télé. Non, zela. Ota la pena. Donc ngolo bani, ngai no tindika fe nanga parce que ki papa wemba mutu aye kolongola te mais ko ajouter que musique c'est limité te ka te dans la bilamba 24 000 euros, 30 000 euros. Vous comprenez? Mambosa les ebele, il faut ba ONG to aider ba pauvre, il faut mambo ebele. Première fois na musique congolaise, monsieur mata podium la Zénith de Paris na Senglé. Nine. Obiso benga retenu de chambre. C'est fallu pour pas champion du monde idéologie américain. Viens mutaye biso rêve américain. Vous comprenez? Décomplexer biso. Basket to kenu salati lelo. Il y a un jeton, un Congolais qui prétend être américain par contre. Ah, oui, qui s'y colle. Mais sur l'année, il y a un Congolais qui prétend être américain par complexe. Il chante comme Fali, il danse comme Fali, il joue sa musique comme Fali. Fali a un mode. Dans ce qu'on a l'hypopsisme est un paradigme créé par les patriarches Fali pour but de changer le comportement des musiciens congolais. Mon réalisateur. Monsieur Bisinga, tout ça la lobby, non fondé batapoto. Tout ça la monsieur lobby, oyete, oseskizete. Olimbi c'est vraiment à contre-temps. Émission, na ozalawana na 12h. Na si bat bazan lupango ba monenga na 12h sauf que na sala que petit déplacement ta bat ba ebeli batindeli au moins loko. Faut qu'il récupérer shonga lingambongo ngela pa mundele te po guerre pe ko kota. Mbongo ke. Donc, venanga fala za modèle. O mututu fois landa aza clé à réussite na landa petit mo bonate vazolo bao viana zo beta fo viana apesa ka batu paste na sinze mo po ebiango mais na seka obike kongola bombela muna sur la parfait na lo ba venanga baze quoi so eza parfait ninte ke lu kaka yo moko vous comprenez donc kongola bomba aboyi ko sela magasin wana propagande pourtant bana posa bateka na via teka clé à réussite c'est batuni fali réussite dans les adi à quoi c'est une question d'organisation. De ceux qui besoin à la local, besoin à la locaux, et ça parce que besoin organisé. Vous comprenez? Penakata hypopsisme, peut ça livrer en 2022. Ils ont livré moment commencé hypopsisme. La carte hypopsisme va régler lobby. Moto à ça la image, à ça la azwa dans la rôle azwa sozi. Il y a patron, il y a ex-patron à exposer na TV pour affinga à l'obamabe na punition na ezani. Punition na a otika l'éternel local yé na ba mission na tina 4e génération. Vous comprenez? Il y a aussi besoin de tourner travail tellement bien ça la salle sur l'orchestre. Si le Loblanga s'est décidé comme leader hier moro. Maintenant les gars na Lobelango, vous comprenez? Venez rappeler champion du monde place ça. Ils avaient mabe musu gamo pa au pas là. Gamo pa au pas mabe musu papa mbasa là mais atika la ofinga te. Il y a Alpha Kabasele botaba mineur pe ça joue à témoin à 12h. Maman elle qui basi tout. Il y a génération na qui toko pe na botaba mineur. Taka za botaba mineur. Oh, ça y est, na Congo bakange ujana. Mais bota ba mineur. Alors moi à 12h, moi à 12h. Au bena ba 30 ba 40 quelques degrés donc so moni faut ta manette anti soleil pour me souper ko kufa. Donc là qui toko tellement mère on Alpha Kabasele maman sociale donc place on appelle sur mbote, na pesi mbote les sous, na pesa répéter. Capitaine équipe de France à rugby. Capitaine équipe de France à rugby. Atindelanga pena bonjour local soutenir fallait non soutenir yo. Givenchy. Capitaine équipe de France. Mais on peut ça conseil bolinga makamte bolinga solution. Nabi papa so pepe kala embi. Mokilinga na yabana kona kuti makambo yango ngana koyemba. Mabembo ngana yabana kona kuti makambo yango ngana koyemba. Ba koyemba pepe kalete.
génération oyo na kosiote. Voilà, merci. Naïbi que émission et ça a bien mon Nancy Gucci de Genève. Moi si point d'interrogation, batanga comboté ça polémique. À toi aussi mon international privé, à international nangamoro. Nakabola na mutute gote makenda. Depuis payé na boya otanga po ba dongolo misu, ba ocha misu. Lelo musicien nini congolais au hasard. On comprend déjà na Congo puis Libanda. Donc quand vraiment dans quel style on va ça polémique nous a répondra toujours na badage, na ba mythe, na ba exemple. Moni bako saoté. Là où les autres ont échoué, fallait pour pas champion du monde à gagner. On comprend, a réussi ça. Na rolobani. Congolais, moni ababi congolais. Ba mettre Gims Baza. Na bon en fait, na choité na si ça ka question nga. Musicien oyo aza premier na Congo pe Libanda. Oh, yoki ngate na bi ba mettre Gims Baza na bango. Ba naza Baza, ba Youssoufa Baza. Mais congolais o alia pondo madesu, alia lipa ya mwamba ya libwesi. Ozo comprendre. Ba représenter ka Congo, mais congolais o alia lipa mwamba ya libwesi, lipa libwesi. O ba kata ba chepe na mwamba. Congolais o alia lipa mwamba libwesi. Congolais pena alia pena donc matembele pena na coin moko boy batutu ba yebi na malewa mo ba chape na ba mandalala na ba kapo. Venanga fali pour pas champion du monde. Yenda za premier, liboso ya batutu. Vous comprenez? Ba musicien ba ebele na kin, pourquoi pas tangi jibe na wera. Na lobby ba lobby succession eza loi moko boy naturel. Succession te époque ya ba wenge et si eleki. To solo la clair. Bon, autant appelé Nanyo, ata Robin Mundibu, autant appelé Fabrice le Bétinois, autant appelé Déplique, autant appelé Rité Watanabe, pourquoi Okera Fali, Blana. Yokanga même Jésus-Christ a dit laissez les morts enterrer leurs morts. Des nani morts. Bon yoko betali solo ya batu bakufa sika batu bazana bomoy. Des nani za bomoy, des nani akufa. Ba internet balinga fo ba éclaircir bango. Ba internet na biso ya Afrique elengi. Balinga vérité. Balinga ba éclaircir bon te mon caméraman pegi boké. Bango siko. Batu moni mwana waza na kati ya libomo. Ko betele tolo teke so abotami on le kamwa no na kitoko po yo moni oza métis. Po ebite ya robota mape botam susu nde morobo. Ozo wa mape morne. Mais pona muto abotama po batu to tanga bana kati ya zemi. Ngo ba bana kati ya ghetto. Vous comprenez? Na muto abotama international bat bayebi. Les successeurs de Papa Wemba, c'est Fally Ipupa. Comprenez? Et là où les autres ont échoué, il y a réussir. Vous comprenez? À réussir featuring le roi King. Tara sali deux featuring na deux axes à monde. L'Européen le plus le sommet Europe Mobimba, c'est BDZO à Mbinaye. Bouba, l'Européen, m'taleki en Europe a été, bako sauté. Na l'art, na succès na mambutu BDZO. Via Mbinaye qui nambo, ebi nombre de vues, nombre de téléchargements. À qu'est-ce aux États-Unis, bana maïke la koufam, tatike la pouvoir. Comprendre, ancêtre vivant, Arkeli. Ba Mbinaye, ba sali clip na ba chambre, ba Mbil batambola na na ba yacht, master na ye baza. Même si tu vois que Bouba Bouda Fally ma bé na clip. Oh, Abouda ke na studio tayo boudele na clip. Kato. Oboyi biloko olia likola mesa toke boy on la toilette. Et un gratitude. Zabe. Mokile salama liloba. Wikipédia, mikolo ba nga Wikipédia kocha sanda radar ancestral. Faut me sana kombwana. Et kocha sanda radar ancestral. Donc ya mona rava mambe monana. Les gens qui voient crocodile dans une rivière sans crocodile. Taka ba biso na kacha kob na gobla Mike ngando azo tout na vivre ndeni. Ozo comprendre. Donc ye Wikipédia motuna pe bia no mokile salama liloba. Papi les rois carte limité formule à souka. Bois kakae. Nani? Nani? Landa ba baxela ke ba zéro te. Nani? Ozo tuna bandeko na mususu te. Papi les rois carte limité formule à souka. Tara avec na kufeli lelo. Na kufeli petite sœur 4e na biso na 12 heures. Na petit na petite na comme papi les rois carte limité formule. Papi les rois nani? Carte limitée formule. Carte limitée boire comme la petite na numéro la petite grâce c'est affiché. Et ça na kufeli na 12 heures. Na sali émission na 12 heures ba cotisation na 13 heures na 16 heures bazo benga ngai na agence mo ba tekaka ba cercueil ou ba kundela ba député ba ministre ba benga ngai singa ke oyebi garçon mo komone papi le roi na Maroc na bi très bien à réserver le cercueil mo boza aya ça la choix. Et là
na bi cercueil yo pena ba chango pona mutakufa oso ba convertir yango le pango na kisenso ya papi na ka petite na okomelanga esa elote bon bien na to comme absolu déjà presque na fin émission na album na yo oyo ezobima o elo ni zo promettre ba fan na yo elo ni ya bien basé na kati ba yo ka banzembo loko na embeli ya na Alpha Kabasele mbanda kola na titi kwala o matisi mbetwa resora kokita susute confiance pakalimeti 3 jours na basa mai ekopela susute amaya misonanga ekomi piscine olympique bambanda mbazone je mbanda kola na titi kwala o matisi mbetwa resora kokita susute confiance pakalimeti 3 jours na basa mai ekopela susute amaya misonanga ekomi piscine olympique bambanda mbazona she bondela bebe na yo wa 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 Alpha Kabasele nasuna Papi le roi na oyemba na bi Papi le roi donc tout le monde loba na sepela na koto wana na lobaka mama lobaka na ngai ya solo mwana Pabikisa moto ne bale foye banange ngara ekolaki bolingo bien te tala lelo ekomi oboma ngai Papi le roi saucisse c'est fraîche éclairage public yone destin na ngai Redo HP Baifal chéri na ngai Obedjabire José Ndombe na lobi na bi na kati na bi si c'est vrai aux lumière Papi le roi éclairer futur na ngai donc on est na suna mbeya artiste kanzembo comme ngombe yambea ndumba fi moi kitoko le roi azaki na témoin de Jéhovah abimaka na yete akino linga siko garçon moi kitoko le roi ka mutabino Mike Lokamba ta garçon Terminator nenga zaka bo soke linga na ye yo bimaka na ote mais so zo ibisuka bamona ke na boîte bamona ke bolobi ah le roi linga ka boîte c'est nga pena bando kende na boîte vous comprenez le roi linga ka boîte nga pena ndo ke na boîte et commission maman mutambela et commission maman mbeya bembeza ndumba te obi kaso mutabutu te ndumba te za mutabutu et personne molili comportant la kata mbeya na yimba na lobaka na lobi absence na ya HPK échanger système à fonctionnement ya nzoto yo miso ekomi oyoka matoyo ekomi oloba monoko ekomi otangisa maya miso associé batransfere nga mosika na Afrique du Sud il paraît que kuna médecine c'est bon bakotisi nga scanner bazomona kaka elongi na yo ekangi kanda mpe manzaka na yo otandi odevore yanga pongi ye nalaka susu te bebe ye na quartier bakonyo benganga mbeya lalaka te mbeya wala mbeya donc babiloko eza ebele na banzembo honorable donc taka na album na sombi te na yibi te na sombi te maloba pa motoli na mbeya na lobi na bi na kati ya mbeya na lobi na bi absence na le système fonctionne encore nanga miso ekomi oyoka mato ekomi omona monoko ekomi otangisa ma ya miso ba transférer en Afrique du Sud il paraît kuna médecine c'est bon ba comme singa kuna kata scanner ba monaka manzaka Mike Lokamba ado panzaka motema a dévorer yanga pongi na la la lisusu te yango ba komo benga mbeya kolo nzemba mbeya zongela nzembo na oya ozo sambrier zongela nzembo voilà merci bino mo comprendre ah toi na jardin des stars ah ele ka boy hein na si Afrique elengi ah nyoso le ka elengi no santa ba journaliste elengi ba invité na biso elengi caméraman elengi mon patron elengi na bi que émission et ça sous bien à l'international Oscar Marie tout depuis Chine international merci pour Nelo Koana moi le bezate ah fait ça polémique mais merci quand même ta que ça lenga Barbara hein? Merci à ma coiffeuse Tania Pondi et c'est ngandeni sukion nga so na tuna question est-ce que question ça pour nga journaliste réponse na bato est-ce que yoko question est-ce que na simana yo maman na bota susu moi ça kitoko pour dire au Congo là ba produit toi beauté za na kati bato na fini botanga moko ah je salue aussi ma maman chérie Maurice Tiangani c'est ta fille de disque hein ba boaka ye vraiment ba boaka za kuna tina libanga te pas déjà fille de disque to comme nous sommes presque na fait émission na biso mot de la fin na pour émission ba mabanga na auto les cas émission comme nango Jardin de Stars. Jardin de Stars, donc un Mike Lokamba. Le Terminator Mosuki. Le Terminator. Si, c'est déjà presque.
hypopsisme esili tokomona mitape batutami na ya na donaza sorti officielle eza quand donc na biso na pesi date na kosa bato blanc la vie comme un blanc noir en chair mais blanc en esprit donc on peut sa date moko na senti yango ebisanga France à le roi mondele être comme un blanc donc on prend africain respectera RT pour montrer à l'Afrique na retard bakoko banda ta la montre na moi donc na lobaki hypopsisme de Gessili, mokile sama lilobaye kocha sanda radar ancestral hypopsisme sili donc bateau tout babibi na kata hypopsisme ba bengazi la pulga ba masala ngai Landry Elfrego donc 9 titulaires équipe locaux Angola Riti Pedro RL place au aller donc la police à fashion akal police à fashion na Angola place boza na pesi no bambote donc na pesi bambote na papier les rois carte limité na bandeli sous formule suka mutale équipe royal Maroc na mbongo na compte bancaire na $2 na pesi José Ndombe premier ministre Ashperedo na pesi mbote na mutu na ngai sous na kata maître Waza Nzambe na pesi mbote na ba Belgique champion cible atozo bunga nzela mais mutu na blanc na yeyo donc na pesi mbote partout na monde ba masana nga Hervé Lukusa ba Ben Waik Patrick Waik ba Junior Monamputu na Canada na pesi mbote partout na monde ba bolanda blana zana matanga a perdre 4e na bango Aisha Ujana Muchanga donc belle fille mo bo moni na poster na ba Facebook yango na retardé moi mukie sorti à disque on a retardé moi mukie sorti à disque donc c'est la boyo kapena donc boyo kapena répartition musicale pour parce que sur le bon maman ça tout ça va succès sur le ngoli ba voix na bango na banzembo na bango oyo ka langage musical te mais ngapna na zongi si ba langage musical ne ba papa sur la table banda beta teto makala na bo kapna guitare binezo solo la ko bo kapna guitare zo solo grâce à mériter libanga te nzambi la tigresse a mérité le bangate. La tigresse américaine place aux alliés babi donc itala rara. Okenda poto na devait l'autorité donc okenda mikele. Ya au foot na l'air na. Vous comprenez? Donc bato akenda ya kenda devait bata devait l'autorité bolimbisanga mais na pesika makambo. Nga pena okenda devait l'autorité, c'est que le binanga. Est-ce quoi kenda na devait l'autorité? De kenda na futa balar na ya asala ba formalité tout akenda mikele. Donc place ali na pesi mbote. Na pesi mbote na bino tout bozana na mikili wana boza partout na monde blanc na bino yeyo soki na lobaki mabe soki na finga ki bolimbisa ngai soki na lobi malambo ko encourager ngai na zela na ba commentaire na nonde sala kana évoluer tendance à blanc na fali et soka batu mususu te po koza la chrétien za mabete on peut s'appeler numéro na pour na batu bolinga ba wana kutu loi numéro na téléphone eza plus 243 89 130 30 59 plus 243 plus 243 89 130 30 59 wana zu WhatsApp na ngamo na Facebook na koma Blana Roi des Arts Blana Roi des Arts okunda Mosaka kuna olobi okunda Mosaka oh même na page officielle les Blana Mosaka na koma Blana Roi des Arts parce que Blana art touchera tout aza couturier aza cordonnier aza menuisier aza scripteur aza peintre nganda kuna clim ne beba ki va remplacer mso chaka papier les rois carte limitée formule à souka ndeko nga mo c'est clim na bebaki zo charge à clim na ngam na so ke beta 2 semaines climat qui tok mon oyo et voilà les compagnie na chaleur mais tout na ba créer l'hiver na parler vraiment grâce Lucy place au ali fi na biso qui tok grâce Lucy moto ko sakana te donc blanc na ye ko tsanda radar ancestral Wikipédia motuna pe bia no mokile sama liloba na bi ke papier o chelanga clim dans 2 semaines hein ah et ça bien so na bwa ki tenzambe na nga ba okangela nga kanda Nancy Gucci de kwa ka yo minimum to yo trop to yo tellement trop yo ovanda awa Vanessa Van Dodge ma copine privée Patricia bon ça tellement belé so na bwa ka meto lala merci kana batu tout balinga la tigresse de la presse congolaise hein merci batu tout balinga nga pe na linga bino tellement trop so na linga bino dans ingrate je veux que de votre amour na linga bino tellement trop merci à mon patron Mike Lokamba na ba opportunité à pesa nga na zaki pa biso patron nga zo linga ndako le Terminator a Ngandako. Merci pour l'amour à garantie mon patron le Terminator Mike Lokamba. La minute on a comme l'autre le pango. Merci vraiment mon patron. Merci à Batutu pour soutenir de près ou de loin. Merci pour la Batutu ba edanga vraiment na ba message na ba appel na ba conseil. Ça nga bien on continue quand ne bolingaka. Olinga la tigresse ça c'est impolite la tigresse ça na quand ne bolingaka. Merci beaucoup. Donc comme presque na fait émission na biso na tike la Blana Mosaka micro nanga asela bino kande bolinga lambela nga bango ba internet na biso balinga ba lamba kitoko. On se voit prochainement, bye. Nana
sosoli nanana na lelo na sosoli ke bolingo le véritable bomona mitema bafia timide oyo basalaka sambla lokola balingaka te wowo malingaka te yoyaki na vi na ngai na maloba ya basantu nakomaki okanisa kutu yo nde porte parole ya nzambe na motema natielaki yo bontivo sentiment mpe na vi na nga ve na nga fale po pa champion du monde napesa lisusu nga alingaka mpe mingi nakoyemana nga mpe pepe kaleka talaka ve na biso ya grand chanteur donc na pas pepe kana alingaka trahison eloko ya bolingo eloko mabe o ekokomisaka motembe ezoba ekotika biteni nyonso ya nzoto ekomema motema ekonyokolo yango ekomema yo na banzela oyo oyebi te ekomema yo ntina frontiere ya bamboka oyo oyebi kombo te ekomema yo lobako ekati ngambo moleki nzela ye wana ke molingo pasi gucci na genève angaye napesa lisu nini naimba lisusu zela naninga lisusu venanga mpe jamar burompeya bon chanteur naninga mpe suye forme naninga lisusu nyukelo ya rose gutio yese konosela mio barasa sekuna bebe ye morwesete yese konosela mio marobangos na misiki manyo mama mio cette fois-ci nana yere peine yo wogo yebisanka sorti vraiment na motema na yo ningakanga Jean-Jacques Mutuale kosakanga te kokosa ke walingakanga ne refuse qu'à un jour et kozala les plus beaux jours de ma vie. Africa Elengi TV, bon s'abonner www.africa Elengi TV, bon s'abonner. Tebele elengi ezali babi mikolo tozo bine elengi ezali Africa Elengi TV bo s'abonner ebele dans sol olingo mona maninge John s'abonner na Africa Elengi TV oyo kama solo ya kitoko ya solo ya ndembi te ya aubergine te ya pilipili te ya solo gros bisous à tout le monde Africa Elengi TV elengi ezali mingi tolandaka mpe Afrika elengi ya Mike Lokamba place bilingi ezali oyo eza parole ya Touremada baboma ga nabela betane adiya betatoke adiya betane awandoma betane adiya betane azabada tabela azabada tagadaga